Sali na babone nyonso ya Adassa Temo TV. Donc bo s'abonner massivement pour la chaîne Nabino a bokozwa toujours d'informations ya sûr, d'informations ya moment, otozo ya toujours koyebisa bino vérité na ba information ya ba comédien Nabino, na ba information ya ba théâtre, l'information ya musique, l'information ya actualité nyonso du moment. Biso toza a to panza sango to lo rien que la vérité sur toutes les actualités. Donc bo s'abonner makasi na chaîne Nabino, bo zouaka ba vérité ba actualité Nabino chaque semaine boko sepelana ba actualité makasi. Lelo toye na actualité o to bandaki kolobela o eza sujet eza tombola YouTube eza kaka sujet moko. Si c'est réellement que c'est vrai que Ronel, Grâce, Adaï Lunga et Bobo, donc si c'est réellement vrai que Bango Baza ba PD, si c'est réellement vrai que Moura, yo kangaki Ronel na mobali na yo, nambeto, pour na biso tondima bino, boy la biso o ba bengaka ba bref. Ba bref na bino que Ronel aza PD, que Gracia aza mwasi ya Ronel, que Adaï Lunga aza PD, mais bolongole la biso Bobo, pardon, bolongole la biso Bobo, bolongola ba komba ba Omar Kabongo na ba sujet na bino o ya salité, parce que on va pas vous accepter sans de preuves. Alors nangina lobape na Ronel Gracia. Donc boya ko se justifier parce que on vous accuse d'une chose que c'est grave. Et ça sujet moko eza grave. Alors bino bozo yate biso to kondima bino ndengeni. Biso toza ba panzi sango tango matière ekoti to koya poto. Donc boya bo se justifier biso to koya ko pona to analyser. Président Lombe yoza président ya ba comédien nyonso. Il faut tellement parce que quand on est en train de salir la réputation de tous les comédiens, président et Lombe, donc tellement bozala na ba avocat bo porter ba plainte parce que oyeza résultat. Il y aura de parents na ba futur talent, ba parents ba bandolinga souste ba na ba sala théâtre parce que tozo mona ke na théâtre buzobe comme ebele. Alors boya pona boya koloba ba émission na boya ko se défendre na kati ba émission. Ronel batu ba komi tuna mbongo na yo zwi angondeni, richesse na yo zwi angondengeni. Soko bandi théâtre ça fait 4 ans. Yo banda kotambola na Marina la ba bosani otie téléphone na connecté ngona baba flamutuka ba Jerika bengyo ba Marina la baba yoki. Alors boya bino moko donc boya bino moko boleka bo se justifier soki bomoni ke bino boko yate botinda même ba avocat na bino bo mema likambo yo musika mais soki keza ya solo ke bosala ngo bande konanga biso to kosenga botika soki eza ya solo to eza ya solo te nous sommes ici pour analyser makambo eza vrai parce que nous croyons pas que Grâce nde azawana aza orphelin atika makambo na ye atika ko se occuper na bande koné pour akoma PD. Non c'est pas logique. Alors Ronel yaka ko se justifier même Mourati na 4e donc tina ba niveau moko likolo yaka ko pesa biso justification. Président Lombe tala likambo ezokende mabe makambo ezokende mabe po batu bazondi masu na ba richesse ya ba comédien te. To komi kondima ke basi baza ba lesbien ni bali boza ba PD parce que tozoye ba source ba richesse na bino te. Donc dimite ke théâtre yango kande ezo comme ça bino bosomba ba mituka boya. Donc boya bo bino moko boleka bo se justifier. Donc bo s'abonner massivement na chaîne na biso Adassa Temo TV. Bo s'abonner toujours bo bandozala na ba nouveauté na ba makambu ya bien awa na chaîne na bino. Bo s'abonner makasi kaka ndenge tolobaki biso toza suna eloko ya kosala te tokomi kotala tozozela po ba matière ezokota chaque jour toza na matière ya Omar Kabongo mais tokolobela yango te parce que toza na certesse nango te toza sûreté na ba propos na bino yango moye toloba eza te biso toloba kaka na makambo tozoyoka tozomona ke eza vrai yango wana tokolobela. En tout cas président Lombe beti sete pa na yo telema po ba parents misusu bakokoma koboye eza na ba jeune misusu batalaka ba Ronel ba Grâce ba sepela na musala na bango mais so balingi baya okota théâtre ba parents baboye pona ba bêtise.